Tout qui va rimer que Moïse Mbi azobala, Moïse Mbi azobala. Rimer il va se marier. Bientôt. Ah bon? Ouais. Alinga bala po azuka charge wana. Abala kaka mondimi to. Abala. Azobala. Abala. Invisible to mutuka mboko. Oui bien, mais na ko lobate. Ba sœur bazala tranquille, ba ina espoir. Quand tu aimes quelqu'un, il faut linga bonheur nae. Soka bali peut-être comme aux athées, il peut-être ko linga gae. Bon, tika ndemo. Lisola ya mouchoir ibeta makara. Mais na moni pasteur Mutombo oza grand frère na yo, a qui répondre yo ya mon église et puis a traité au ba jarmo bo esenga ka traité yo. Ba pied mon ba juger. Ba juger. Ngelo na luka ka mouchoir andima. Abia ezaki pe na ndengo yo zo lobela ba. Ezalaki to ezalaki. Moi na oyo botate. Yo que nous cotiens les mouchoirs ne longi pourquoi? Moi na oh Carabou et puis au côté on a pas choqué. Mon toki a montu bakena nango pa pam. Yo a patron. Patron legina yo ateka tombola. Ah wense. Akata ballon moko ya tombola. Avant na pesona kindele soki mboka nini wana kati soki pe otalinda ko lili. Yo a patron. Bande kono ba mapasa ba o souffri. Pas 3 ans église à monene. Maman, avant ton église, faut son abandonner qu'on note. Il y a patron, état et famille yande. La vérité blesse. Il y a mbongo, munda osoma to mola $80. Et puis ala la iguapi, quartier ni. Ba mapasa bolo bakata ko lobate. Boko lobate. Pasteur, tout le monde l'ité à Kandazagi na Kacho, tout le monde abimi, tant abimi bongo, tout le monde nous abimi qui au soutenir qui tu éviter sur financière ou par rapport à ma relation quoi là. Voilà les ginanga, tu benga pe belé, tu soutenir pe, azo mérité azalibanda parce que il n'a rien fait. Ngana ibina ngate nazo pesa ka ba petit fait mo ya ba patron. Nataki comment mutute, yo patron. Voilà no moni oboa ki la bubulu yo dele. Toi koko futa $5,000 te. Te. Na lo bana ngombo te na obetaka libanga ya libanga les indeke. On ko zoe zoaka. Donc yo patron, mais ongola ndeko na teka batombola. Willy Kaembe comme si au bano lingate ba poser vraiment peine ba question ba ko intervenir mais c'était. Na va intervenir parce que vie privée na yi. Na Mike, ils ont concerné ba tout. Maintenant bango ba pousser vers ça. À un moment comment agité. Non, Azaki un peu agité mais ça journalisme. Pour ceux qui n'ont pas eu la télé, ils ont 4 émissions. Je comprends qu'il a comme stressé, il a comme aussi. Il y a 4 émissions, il y a 4 émissions à Kende. Batonia so balobi mais le roi du péta ça soudi na wana netka fi mo vandelo na lokolo boganga pété on da pété on doit wana style à mikolo. Bon, il y a cri de guerre, le pétage. Et pourquoi péter mon avant de le péter? Non, té. Ama mon pene wana ezo ngate. Ah mais mon pene na ngapé électrique ako vanda té. Ndé yo be mamuno wana électrique ngapé na nzoto électricité. Donc au si manga bongo té na autoriser té. Profond ezaki na kati vraiment oyo bimisi webi ba dégâts nino bibo sali. Essaye dégâts. Isali ba dégâts belé to boni bato musu ba ça ba émission ba lobi que zelaka plainte na opo makamo lobi on ezala raté tu peux pas faire ça tu peux pas dire ça tu peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bote banene ko balandi ba abonné nyo sur Ronsi News TV. Isa ya bino bébé magashu mavinga mamouche de la presse tout l'électrique. Mutatika to na défaut. Vraiment lelo na ye vraiment na boso na bino pour na web sabino que makambo eza. So biso to yé c'est que makambo ezali. So makambo ezali to yati. Bino mo comprendre que côté na ngama ko c'est que ezali pour makambo pende ezali. Ngana yaka ka so makambo ezali. Donc debo moninga lelo na ina charge, na ina makambo, na ko péter. Pour nanga mo côté non, un grand merci na batu tout ba soutenir de loin ou de près boss nanga mutasala ke ngana zala pourquoi pas la patronne et puis ba partenaire nanga privé hein les gens on boire ma bangue belete pour prophète ici à lobby tenu ko boire ma banga o e futa donc son solo la raté c'est que to katio
pour biso to continuer ka ko kata non singa na cameraman nanga sona e même moral afongolela nga etando bato ba comprendre que na moto apesa ka makambo mikolonga na obenga antiseptique pour isoka bois qui vérité monde ningani. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman. Na profiter maman. Na Pierre Gambote libela avant au katanga mabanga. Ingénieur Miracle. Mbote un artiste Riska en France, Jackpot Biti le meilleur des meilleurs, le meilleur. Tout cas nous abeta musique kitoko. Jimmy Boss Bela au King kuna en Afrique du Sud, le boss des boss. Merci beaucoup l'homme qui parle en dollars. Nzama pamola. Maman nana mutu moko. Soko papa oyo mutu soko tangi comme on a après Jésus-Christ au Bongi. Docteur Jeff Nzadi, le tête à don de Dieu, ange blanc. Motatika invisibilité na défaut. Donc, na vanda l'émission, bonamona boum benga allo oui, monsieur Denis oui, le prophète de la oui. Banda le chaque mois un salaire autant. Oui, bon parce que les têtes à Monique et yo souffrir, ba combat yo moko manda tongo émission il faut quand même au cas ça moi golé là. Moi bon ba na classe, moi bon ba voiture, moi bon ba entretien tout ça montant autant. Ah! Chaque fin du mois. Avance il y a salaire yango. Pour moi anticipatif. Na yoga kaye même. Alors il peut soutenir le mariage il y a Penel de A à Z. Azobala. Ah bah attendez, il peut aller à Azobala. C'est comme si ça avant mi. Avant Azana niveau mon fiancé nan. Azo tala qui va partir et qui va rester. Donc à ce moment-là, dès temps à décider, les têtes à charge à Bilogoto. En tout cas. Donc là on a relevé yangwana et puis anniversaire na sur le 17 ans. Millionnaire mon Afrique du Sud Asie, Jackpot 8 et puis Asie, charge, y est les têtes en avis à charge. Manoyo, la cadeau manoyo. Quand j'appelle la délai c'est lingue. Papa docteur, en tout cas merci. Tu as 5 minutes dans Tongo, 10 minutes dans Moi, 30 minutes na poko ya prière na ngai. Pe na sengi na batu nyonso balinga nzambe na ngai. Bosa la prière pour na papa docteur Jeff Nzadi le teta po ba don ya zo sala zo linga batu ba mona na te. Amona na été mais osa ba don ya kitoko. Merci na Winnie Baruti. Et puis na pesi mbote lisusu na Irene Mokabila et puis maman 100 kg tumba. Maman présidente Kate Loaloa, Clarisse Collet, Gisèle Tati, Bijou Tati, Châtelet Kimora, et puis Claudine Bokoko, Rita Bola Hortense, Astrid Yende, na Paris, na Bamso na bana Londres, Nzambe apamola bango. Avant la bande émission, Dupture Mbomba l'imbattable, na Tselio Salama Yangwana, l'homme fort. Oh, na Luka Bétier, na Tse Mbonganje, ou Bétier. So BTT yo pesingai so gina abeti nga na pesio ta luka muta obete langa abeta mettre turapo bana bota mati lelo na bituma ya nzela babeta yete est-ce que la khabo na retirer mon onction moke kaka pose attend obeta mais pika ngabo na obeta merci ngabo na obeta yo na yo ke comme mo mi pesio ana isenga yesengo makasi olweni mutatika tol électrique na défaut tol électrique ok la boy na scandale la boy na ngai la boy ta la oloba patrie électrique papa loba papa moi liloba no saka bien te patrie électrique na sepeli et kotika na cadre donc ceux qui aussi mi nos abonnés comprennent que c'est vraiment le prophète qui laisse la tête des gens trembler quoi. Ils sont à côté ma cam, électrique. Après ça on a définition dans le bolenga. Pasteur moi le loba moko pona bato ba olanda biso pour te bike yo so lobby. Balanda chaîne na bino, ba soutenir yo. Puis ba bossa na pengate tout le temps. Mutuna bino al bolinga kanga pe na linga bino trop. Nzambe apamola bino. Pasteur, tout le monde l'idée à Kanda Zagi na Kacho, tout le monde abimi, tant abimi bongo, tout le monde nous abimi qui au soutien qui to éviter sur financier ou par rapport à ma relation quoi là. Voilà les ginanga, tout benga pe belé, tout soutenir pe, azo mérité azalibanda parce que il n'a rien fait. Mais à Kenda il faut soutenir l'artiste.
Bon, malheureusement, il y a été un podium, ils ont toujours bâclé, ils ont sacré. Au côté bicota côté, bon, bah qui est nassé. Il y a payé moi déplacement à Maloba et Salemi, bon, bah qui n'a procès. Moutaki qu'on soutenir à ceux qui sont en prison. Vraiment. On doit l'encourager, le monde entier on doit l'encourager. C'est un frère, c'est un comédien. Ou azo c'est Sabiso. Tant que bien le lobby papa qu'on l'a bisoté. Yo muto na masolo na mboka mikolo. Soto take yote, to liate. Yango omona bilo mususu kotika ngate omona biso soto takataka yo zate to linga kote. Wa leader na biso to linga ko mais soki to chrétien te. Montaza na masolo ezayo. Il faut peut-être to benda na simano to lia. Non, ça m'avait touché. Ça m'avait touché franchement et puis Zama Pamolo a fait la conférence de presse na vendredi. Bokendo yo kaye ma na kolopa. Zama Pamola. Vraiment tout le monde tout fier na ye. Toza fier na ye. Conseil nyoko pesa vis-à-vis ya mama ba litia na ende kakenda na ngo mwa kanga. Le logo zali azala trop agressif na certaines personnes te. Aza moins respect à bat catégorie pour bako risquer ba sali test à liboso ba moni gesimbi. Donc absala a éviter ba biloko ko permettre ba funda ye. Mais il fait bien son travail, bon à continuer Moussa na ye. Donc on va expliquer nga chrétien na comprendre. Donc il y a pour la comprendre te tu vas bien aille tout c'était là mais mon bifo chrétien. Expliquer vieux ça yo to chrétien na na moto siko. Ekeka na ndenga ba wari. Ekeka na ndenga ba wari orka ka to beta ka poto se retrouver moi vie baptisme. Vraiment pour comprendre que l'ité akana izana ngo base za musana inenga salaka prophète tomoni mikolo yo na penye les abomati bokiti mais non lobela moi mukie par rapport à émission les cas qui semaine passée yena Venabiso nani Willy Kaembe comme si obano lingate ba poser vraiment penel ba question ba ko intervenir mais c'était on va intervenir parce que vie privée naï na Mike ils ont concerné ba tout maintenant bango ba pousser vers ça. À un moment comment agité. Non, Azaki un peu agité, mais ça journalisme. Hein. Quand tu vas à la télé, attends-toi à tout. Hein. Ouais, journaliste, il faut abîmer ça. Bilogo Zakatina. Donc, j'ai Nadagotia Maïnavin. Pour ceux qui n'ont pas eu à la télé, ils ont 4 émissions. Je comprends qu'il y a comme stressé, il y a comme aussi. Il y a 4 émissions. Il y a 4 émissions à Kende. Et ils ont vendu ça. Ils ont vendu ça moi na tempérament banin. Dans la minute où ils ont la vie pénètre, tout le monde pénètre moi boulou et que tout le monde vidéo moi ils ont circulé. Batoné sur balobi mais le roi du péta ça soudi na wana netka fi moi vandelo na lokolo boganga pété on a pété on a style mikolo. Ouais, cri de guerre, le pétage. Et pourquoi péter muta vandelo pété? Nante. Ama mo péné wana ezo ngate. Na za vraiment distant na ye, aza associé à patron et à restaurant Myriam. Myriam est là, restaurant Moko est là. Alors, Myriam n'est wana a invité Bissoto à Liboké, mais comme il va 22h, quand on commis déjà à 22h, on a courant pésaïté. A tiré Bisso chaise, mon a véranda, tout l'aide, et si le temps on va sa vidéo à publicité, l'autre patron là, tous baza mariés. Les 3 filles voilà baza mariées, baza responsable. Moga yeko vanda une de ses patronnes. Ayo vanda na likolo ya kiti wana. Mususu azali na katikati après nga wana nde patronne principale. Na boyi mususu azaki wana azali belle sœur ya Myriam. Na côté ya Peniel ezalaki nani manager na ye. Alors quand ba sa publicité caméra peut tambola comme fille wana o mususu azali pembeni nanga. Faut à côté taper na champ, doit obligé faut pencher. Ngana vandi awa. Et ça boîte était un restaurant en tant que commodant. Na vandi a tout n'est même pas. Et bah tu vas bien vendre l'eau. Non. Comment revendre la père des nations? Non. Ah mais mon père n'a pas des électriques. À quoi vendre te? Ndé yo pe mamuno des électriques n'a pas dans une autre électricité. Donc aussi manga bon côté. La autorisé te. Azaï li kolo a kiti c'est normal nga la communauté na c'est champ ya caméra na et l'axaké nani mais tout ça il trouve distance comme azaï une fille à poids ama munene ndé saliki ba to mo na ta vendre je peux pas faire ça vraiment étaqué mais ça linga bien pour tamoli trop ah ouais ce que ça ko ndeni nango aye mo na linga ba to lobela nga eza mabe malamu au moins ba loba ah parce que ça compliqué nga na muta sens nikit oh na kibate nga tamola ba to ya bunga na zokeni
Mais moi, ça, les gens Denis c'est le sens cynique. Oh. Bon comprendre que yé azamo tout monde boalingaka azala trop clair azala trop droit mais prophète tout moni lisola ya mouchoir ibeta makara mais na moni pasteur Mutombo o aza grand frère na yo ake répondre yo yango na église et puis a traité au ba jarmo bo esenga ka traité yo ni kamote ah ba tutu ba yebi na bongote. Oh. Bah de tout, bah il y a des laisses à l'ambongo. Bah de tout, bah il y a des laisses à un impact. Bah il y a des laisses à ça là, bah bloco, bah plaît, bah n'engagnon. Bon, c'est sa façon. Là, est à sous pasteur T parce qu'il est tout le temps sur YouTube. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah puis mon bah au juger, bah juger. Mais là on a le gars qui a mouché à Randima. Ah bien, ils arrivent à n'endengo yozo lobela bah. Ils allaient tu ils allaient tu. Ezalaki mais yo ndem to bimisango mabe. Ngai problème na ngai ezalaki apangisaki mouchard ou pas. Apangosaki. C'est na Covid o pangisa mutu mouchard. Soki yo za corona opia ite. Opia. Docteur Moyemba o sepelata. Bato a riposte nde na lo babo ba o sepelate. On se comprend. Et puis, au moins répondre, moi j'ai raison, c'est fini. Ma belle n'a monaki pourquoi il faut génie. Dans un prophète, je regarde les actes prophétiques. Moi na yo botate. Yo que nous cotiens les mouchoirs ne longi pourquoi. Moi na yo. Oh, carabou et puis au côté on a pas choqué. Mon toki a mon tout bakena nango pas pam. Non, ben je peux plus dans le débat mais au moins ngobila sa peki singa parce que ngobila peki sa ngati. Mais les autres ont déjà un missile pour la pièce. Les bimisses sont ma pièce, ça ils sont bien. Tu n'as pas pièce. Ma pièce qu'on a zalagi na ngona za mozela. Boakata mon. Ngobila. Merci. Mais ngobila comme si. Maman. Boaka mon. Yo a patron. Patron legi na yo ateka tombola. Ah wense. Akata ballon moko ya tombola. Avant la personne qui n'est les ceux qui m'ont nini wana kati so ke pe otalinda ko leli yo a patron bande kono ba mapasa ba o souffri pas 3 ans église à monene maman avant ton église faut son bande kono yo a patron état ya famille yande mutumta obunda na vie na non. Si à l'andiment, Zambé sur le lot, pas maman. Notre moto, poteau, tout ça, on est installé. Quand ta famille n'est pas stable, à tout le pic en ambongo, et le bien l'hôtel. Vraiment. Tu as patron de qu'on a couvert un cancer de sein, cotisation exacte, bah tu as cotisé un bon. Ah bon? L'église a zago samel. Bon, il y a ça qui est-ce que Luka qui est pour appeler ça bon? Nana ibina ngate nazo pesa ga ba petit fait mo ya ba patron. Nataki comment mutute yo patron. Wana na moni obwa ki na bubulu yo ndele. Toi koko futa $5,000 te. Te. Na lo bana ngombo te na obetaka libanga ya libanga les indeke. On ko zo ezwa kaka. Donc yo patron. Mais ongola ndeko na ateka batombola. Tika lupango ya batu ya ONG. Oh. Lupango ni na waso ya ONG. Lupango ya ONG. Lupango pe osomba te ya ONG. Obotoli batu ndaku bo créer ba rubrique non ezalati na na dossier wana na maboko non na zoeba te na yoka ka ngobila non na ka ngobila te na tiki na nyoyo pasteur mususu a 4 millions en tout cas na tiki po Moïse alobelinga ngobila lobelinga na tiki ekoki. Oh, loba non souhaité. T'es coquille. Parce que sur la mina loba, scandale écoute. Ah, biso to ninga scandale, faut que loba rapport biso to zwara makambo. Ya kwa ko lobela biso to. Ka ona lobi oyo, ka ya muke o déjà suis déjà. Oye baka ke choka bato Te, na loba vérité. La vérité blesse. Yo la mbongo munda osoma to mola $80. Et puis ala la ikwapi, quartier ni. Ba mapasa bolo bakata ko lobate. Boko lobate. Ino pe botiki la recharge ya kaka ko loba bimaka mutu mabe, Na boya ki pona ngana kende na caméra. Kende. Na filmer, bato na nyoso na tia yo en l'air boye, bato amona. Na likamute. Na taki kombote manga na tanga ba kombo mena tiki.
tala ba dossier nana ya ba Dubaï o ba dossier tala ngeza la guerre mondiale to linga ta moko te est-ce que tu as koloba boy bat bazana ba pekisinga ngobi la pekisinga le meilleur politicien qui fait le plein ou l'équipe va poter sur la plein ba plein wana bo soutenir ye ba pasteur bo sanga ni bo chai po to kenaite nga konde mukuna to kete yo mona ya Martin Fayulu te plein a craquer bat ba buka na makolo te yango bileleki ah bo chai po te to tiete bosangani liboke pe déjà ba professeur na foire ne to bebisa ngana konde na mukuna to bomande fikino na ekende na ilo et pourquoi bolinga bo soutenir non c'est un homme bien Kapoazo Kabila bino au Kabila le côté même to so kabiso ba église un business to aboy ba président ba débile ba pesa biso ba mbongo donc to za ko zela été il est un homme bien qui est en train d'arranger la ville qui est en train de faire du bien c'est un homme puissant un homme fort et puis un représentant na biso Yama Indom le seul qui est resté au pouvoir papier biso ministère était papier biso le côté papier biso kaka nanyo gouvernorat on soutenir yango to vandeli yango biso batama Indombe adjoint il faut mutaba Kongo azwango ba Kongo bane Kongo botiki babo dire ba ko linga boto la binaza candidat unique bane Kongo botele maboko d'opposer ba candidature ya on to moni PG Kongo ça qui mo intervention na mamalité ya kanda peut-être pour battre ba mona visibilité visible mutuna galingi visibilité tout makambo si la ila o abunda ka tsa la bima ya mutuna poto ba mona ya sali bo biso ba Congolais to linga bonga poto bia mutu malamu wa loka Koko l'homme fort mutu ba voter na kata prison Koko mais basimba ngobilate pour biso aussi mangobila simi biso pour ngobila za président aza moto annoncé que to soutenir président na da soutenir président mais après biso modo de ce que to soutenir président Beto na la minute na comme un double amour envers président Beto garantir binoni pour soutenir président Beto au salani mais yande kona biso azo sa musa kitoko le fait qu'il y a zozwa lokumu maindombe zozwa lokumu ba mfumu to maindombe ba pese pouvoir abongisi maindombe Maindombe kobonga. Et kobonga meno. Tango comme ministre, il y a ITPR et yobonga. Elike ezali Hein? Elike ezali. Si, c'est un travailleur. Et puis à Moutabatu. Tu comprends? Ouais, je comprends. Gauthier Mascotte a témoin, il m'a mon azoloba. Fabio Lima naza vraiment na tu la moma est-ce que mamna lo banakosi? Fabio Lima ozo mona père père akenda na biso ka bongo. Papa tomoni ba ni mozo circuler électrique poitrine électrique na linga moyo ka kombo na telengi sakananga moko lokoko mon dieu to ki ba Rimer que Moïse Mbi azobala Rimer te il va se marier bientôt ouais alinga bala po azuka charge wana bon charge pe l'équipe azaki na posa pe bala bandakala on maison ba vidéo lika lo bala lelo alinga ki bala a mort ya papa na ende eko perturbé bala kaka mondimi to abala azobala abala invisible to mutu ka mboko yebiye mais nakoloba te papa na a permettre ngana lobate je non seulement ba sœur bazala tranquille ba ina ba espoir quand tu aimes quelqu'un il faut linga bonheur nae soka bali peut-être comme ozate yepa peut-être ko linga gae bon tika ndengwana ngamukolo na bala ka mukomo na obala na mona ka filma kota dele so bali ngabibo yo zayi wapi banda kala na buliki seliba yo zate mwasi kitoko lokola yo bona na arrêté yo suko lobeli ngari oyelenga ka okendo zo bloka $20,000 na magasin donc na regretté ke bazai so 30 ba ke famille na perda ba kilte belé mais moi ça perd de kilte parce que bino bolinga kaye vraiment pourquoi bolinga kaye botika ye bo pese chance abala o motema na eliki moi j'encourage félicitations la réserve de l'Éternel bien à missionner bien mon a bien ala ba choix ya bien neto wana wana suka munda odisitete
Bato bolanda biso nga loba na bino papa ça compliqué makasi na bengeli mikolo antiseptique azo bwa kaka ba vérité to moni so c'est loko moya makasi ningi simboka mboka eza na tourbillon papa mbebisi obomi makambo ebele na minute o bato bazo nyonga nyonga na ba famille eza na secret mo o ezaki profond ezaki na kati vraiment oyo bimisi webi ba dégâts nino bi osali ça dégâts isali ba dégâts ebele to moni bato mosuba osala ba émission ba lobi ke zelaka plainte na opo makambo lobi on ezala raté tu peux pas faire ça tu peux pas dire ça tu peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vérité à Marie Messa Mobile. Un pauvre garçon. Pourquoi t'as choisi à ce moment? Parce que Marie m'avait dit ça. Qu'un jour, si j'ai quelque chose, tu as koufi, tu as un problème, et Elinga, battez la moine. Mana yo. Lukaï, Aza place boué, Aza boué, Aza boué. Comment on est boué? Alors, namoni, bado le baté, tout ruit, d'accord? Moi, on a mis ça. On a salé Zoua. Non, Zoua té. Aka moi na masananga. Mais ce qu'on a leki. Moi qui n'étais pas mariage à Yaye Zate, c'est pas bien. C'est une star. Moi, banane baba star. Il faut bailler bana pour tout aider moi on a payé marguer tata na bon tout aider pe tout soutenir moi na biso. Tata moi na ngona. Yo quand si soko yena malem na qui poitrine électrique na yo nde oya ozwanga la loba. Mais est-ce qui poitrine électrique t'es papa na oboka comme moi flash balobi il paraîtrait que eza pasteur na lobby nan. Sonika Fouta. Non, je n'ai pas cité le nom de... Toi, tu n'as pas cité, mais moi, j'ai cité. Moi, je n'ai pas cité, je ne sais pas ça. On peut savoir sur la référence. Tu as pas calculé. Papa, comment banga ma belle? Non, moi, je défends mon fils là et ma fille. Moi, j'ai fait pour Marie Missam, qui était ma confidente. Il y a pas qu'un ma kamunangé belé. N'a pas nazana oyayi. En dehors de ça, j'aime ma Camerounais Pébélé. Je l'honore, je le respecte, je l'aime. Beaucoup. Comme ma confidente, comme une amie, tout ça. Bah, preuve ça. Que moi, Nazala. Dans le bien. Quand on est dans le bien, on a preuve. Oh. Yo so mona verbal et bimisio yangwana nde. Oh. Que moi, Naza wapi, ou le bateau, tata moi, nana, bozo le bateau, nin. Oh, moué, à l'obélinga. Habité sur la Liwan, il y a une semaine, coûtait 5 jours avant l'événement, il m'avait appelé. Bon, il va pas bien, à répéter même phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Il sentait quoi? C'est trop prophétique, on dirait à Santa Guiloua ou bien à Santa habité. Il a répété ça chez moi 5 fois. Preuve, ça maman au lobby. Maman, moi, dans le lobby, ce qu'on a nous ça. Yo organise beaucoup, ils en ont battu. Vraiment. Yo organise vraiment moi, dans mon maman, on a gagné. Yo gansi mwana pesa bawana no na basambeli aza chrétien na babala kaye na mbongo na pasero wana baboti ne mwana mais na comprendre ngite ndenge nini mwana na nani atika kaye na ndako na famille ya mobali na Bruxelles to pesi raison na baloba basambeli baza trop ba hypocrite te aza hypocrite te ba bombi kaka ba obligé ki Maria bomba a lo barrière mais mwana bazo beaucoup de très bien bazo simaye bien. Bato bazo soupçonner ka pondé na loba que entre parler du peuple na ndenge na lobi suke za côté droite côté gauche ti gauche ti na longoli côté droite so zui net OK sende okobabi sende OK à part Moïse na longoli au tourner boyo comme kende boulevard ti na échanger wan côté droite na longoli. Mongoli na yo moni ke causer la dégâts te na tche gauche ça dit côté cité Bethel côté église ya papa mo papa mo akufa te pourquoi yo zotanga komba bato oh oto masaloni ah ça là pas vie na ngati oya ka ko pétele biso vie on a vie na biso tika vie na nga lelo baza bien na mutafingi oza mwa sentinelle la porte likamote aga yaya essentiel muswara ndime ekoki nga wana yaya na ngako finga ndenga linga ana kanda vraiment modega la kanda azai la kanda c'est normal to mona réaction na mais mabe to moni pourquoi ka fois lobela on a quatre église fallait ko répondre ah biso nde to yaka ko tia micro ya yeta ke lo ban église Patrice Ayemba yanze momo
c'est le monde. Le monde est dans l'église et l'église dans le monde. Bon, les lois chers, il y a l'église, c'est comment la place où bazo beta bana. Amba, bakorando ibele suka na podium. Na podium na ko sala eloko bongo. Ça c'est sacré. Batoué babeti maboko, c'est pas grave. Beleli, papotoleka, satinel. Likambote. Na mikitisi. Libosa nkolo. Likambote. Na c'est pas na mikitsote. Ngobila bisenga na sa eloko te. Ah, ngobila o. Le meilleur politicien. Vraiment. Yo qui na mboka wana oluluka parti no etemba o fatu beton. Ah. Oui, qui a passé ma solo. Moutané, on ne faut pas soutenir. Vraiment. Bon, tout le monde, combien ça lui a na le podium pour na combien bon on y a au lieu de battre un mot pour voter au soutenir Fati Beto. Battre Basilika, mais nous sommes bandimi. Net Gabona la derrière béton andimi des fois pour na ngobila pèse ce monde d'ordre pour y en économie sur ma indome. Tous se retrouver dans le gouvernement ou tous se retrouver quand il pas naé. Alors basimba été basimba te balobi na je koko anga kota na je koko ko simba été yaka so mutsala no goya mais ko simba te vraiment je koko babi ko yate suka place ozo suka aya na yeto ba candidat na mais a bougé te l'air sengonga ba lo bana biso déjà mais lo moins suka po ona ko lekisa ngote po eza actualité vraiment tout le monde concert a Fally Ipupa na Tanzanie père yoza warrior yoza pastor ba warrior yoza prophète ba warrior mais tu comprends te ex ya Diamond aye wana on dirait au farote Fally mbongo à un moment tout le monde fallait oboya mbongo azwi trousse na ye apesi pembeni ko bina azoki eza nini Fally bongo lolendo kaka fallait lolendo te fallait à prêtre fallait azana za grand a senti que petit on entend ça na ndenga ba polémique alors Diamond asala na e ba featuring et belé donc a senti que moi c'est solo avec qui permis mon ça pour concert dans la visibilité tant on ya zo denna na bataille ya bien za ina ngwana tant zo ya boya bandi fait mo ke uzanga temps et belé Diamond na ya na mboka na e Diamond a un impact na mboka na ko baby célébrer concert donc a katika mbongo wana pakia mbongo wana tieka na coin pour azwaki mbongo nde wana mbongo nde za ina maboko so azwi mbongo apesi yango kuna bo simbango oli abwaka na seba no pe ba ya olokota tikaka esila wana akende babinima muke et puis atiki asali effort monde que comme Elio c'est pas lui pour pas tu veux être visible il faut voir les poupas. Babi pour ça la visible il faut voir le prophète pour yende mta opesa ba non pétage donc batikaye Fally Ipupa ouais il est là asala kabilo mo atika batuka na défaut bongo il faut tika trace côté au bague côté au défaut côté nani malité akana na sena na bedation atoka la bango melika muté ça c'est la marque fabrique ya Fally tato muta yebo yanga kangaye babo ici Fally Ipupa c'est un garçon compliqué na obenge nyoka na kala mutu longo peniel ake wana leli na bilamba ba bouton za signé tika mwana sala ki sexy na ye ola problème na ye yo poza poitrine électrique yepe azali corps électrique botika tambola na ye faut moi conseil pour amukolo azali ba conseil belé na ndaka libala osa suni Peniel pétage voilà ngana eto na featuring amaka ouais le featuring de l'île c'est na featuring esimbi vraiment nazo comprendre que bato tout ba komi ko ima le prophète moi mabanga na moi ba dédicace na tikeli au plateau pour bato ba komi ka nazongeli le teta nzambe na famille so bozil muturongo le teta c'est fini l'ange blanc mabange sili boka papi wana mobimba wana bibi merci maman elo na sepe ingénieur mira kokata te ko kata te so akate sila oya soute yo ko changer mutu mususu oya ponga déjà ba adopter nga fondation Ngolo non poitrine électrique nandi maete ndenge fondation Ngolo asoka Joli Mayala commandant Belon Koyi colonel Mopepe Turambomba l'imbattable et puis prophète Condé sacerdoce est raté à Paris les 10 à 10 heures. Donc très important qu'on a à Paris, les acquiltes monnaie Nebokende Belé. Major Edo Molongi, Jamrock Myriam et Siga
Oh, tu connais au Liboke, bah, aussi place on a qui est comme une boîte. Congolais, Zambé. Jackpot, dans ce pays, na yo, Makasi, Zambé, Pamolé, puis Jack Rose, le perk. Zambé, Pamola, Jack Rose, le perk, Nanzemo, Kitoko, yo, Salina Fali, Zambé, vraiment, à Pamola, yo. Et Reine, mon Kabila, moi, si à mon sakata ya PMP à solo, moi, si waza minikina mintenge nanzoto, moi, si Kitoko, bah, sakata, longonya. Tobimisi échantillon na biso Miss Nabiso comme on a Irène Bokabila koto balobi poitrine électrique yozana feeling électrique ndoto mobima oya les années liwa pour esangane na mintenge na miniki na saluer pour même moment ba mama ya Londres staff suko ya présidente Ketulwa tozana mama 100 kg tumba toza Clarisse Collet Gisèle Tati Bijou Tati, c'est Châtelet Kimora, Claudine Bokoko, Rita Bola, Hortense, Nasrit Yende, Nzambe Apamola, Bino Bisika Boza, na PCP Mbote na Petit 16 propre, Oyanga Arlette Leslie la prophète, Nzambe Apamola yo, Mama Otto, Maman Carmel na Brazzaville, le prophète, moi c'est solo, moi c'est miracle. Patronne des patronnes. Doris Mavinga, apôtre Bolavi, na PCP Mote, tête tendai, merci, mon truc comme président comme aussi là. Soko Tindi a mis balé président de Sili, troisième temps au bêta 50 000, c'est fini. Moi, na mon truc zongi normal, la mando sauté na gata émission. Djonga dès le meilleur restaurant du moment. Merci Djonga pour le soutien na epanangai. Restaurant au lia koba, au lia taba, au lia sauce à kotumba, kuna na Paris. Tendai, merci na maman Rachel Fouta. Na Lili Bino, le couple idéal. Bibiche Bougati na Bruxelles, meilleur restaurant. Prophète Dominique Conde d'église Liloban Zambé à Pambolayo. Gauthier Mascotte, Olivier Belezi, Odombo, Justin Panzou, Maître Chabert. Kuna Lisika, Gozali Fortune Mengena, Olivier Belezi na Pessimnon Mbote. Prophète Israël Conde Mbote. Horizon Massamba, Horizon Funèbre. Horizon net okino sukola bilamba à sec okino kozwabi bembe ba serkena kolela à sec il a un bon service très propre qui nous peut permettre yo kende liboso. Merci beaucoup na ndeko na ngai na robenga oni fondation Colette Nzinga kuna na Suisse to zelo mer mutalombi pe na restaurant na eto pesi mbote na pesi mbote pe na Deli Bosangue na Suède, Nzambe Apambolaye, et le Dieu de délices n'est pas mort. Destino la costino solo la polibang ezokende. Trésor Chimalanga, ça va. Patrick Tshisekedi, Jansi Mayasi, pe bienvenue Makanga, Jackpot Biti, Maître Ndo Bopé na pesi mote, et puis na pesi mote de Soussou na artiste Rika et puis nazo pesa sumbote na Sicien na agence Kenaya na Bruxelles Charmante Bofunga na papa Isaac Bofunga pasteur Zama Pamblo Robert Pumbulu na ba Pumbulu nyonso ba Percy tout prophète Percy champion Zuba immortel na pesi minombote na pesi mbote na moi na Jonathan Lessi na poto Zamba Pamulao et puis mercredi vendredi tout en arche semaine au mobima mercredi jeudi vendredi tout en a prière d'intercession à Makasi dimanche na 8h tous à la en direct landa Nzondo TV landa page Facebook Nzondo TV landa de YouTube nanga Denis Lessi TV officiel TV au mona makamukuna page Facebook nanga ba enseignement et bandi na boka enseignement liboso les na YouTube bolanango merci na patron électrique Nzambe Apamolayo et puis chaîne oyekende liboso. Amen amen amen. Vraiment comprenez que c'était le prophète Denis Lessi mutatika antiseptique na défaut pour yesoka bois qui vraiment ils alaka somme merci na babonné surtout j'espère que bolanda biso du début à la fin et pourquoi pas papa Percy Pumbulu le prophète que j'aime beaucoup mon prophète Takayo papa langa Francis Beto fait nazaki na papa na yo le ba ina pesa bambo te belé Francis bonne année
d'étoffer. Après ça qui va explication, on a passé déjà rapport papa. Pour sur la canne, on le voit qu'on benga vraiment pour ça sous papa bien makasi. Et puis na babonné na biso solo la na binoté. Moi na maboka mabanga ezate pour temps, ezambongo temps, ezal l'argent. On se retrouve à la prochaine fois. Bye bye. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le meeting de Jean-Tini Ngobila à la place Sainte-Thérèse a connu un véritable succès. Les Quinois venus de 4 coins de la capitale ont répondu positivement à l'appel lancé par l'autorité urbaine. Face aux Quinois, le gouverneur a réitéré son soutien au chef de l'État. Jean-Tini Ngobila Mbaka a précisé qu'il fait partie de l'union sacrée de la nation. Ngobila Mbaka Jean-Tini Naponaki Nakota na union sacrée. Pona kotia ndeko maboko. Pe na lobi boye na ko servir tina suka. Lokola serviteur, mais mingi lokola mwana oyo a servir papa na ye. Serviteur a koki ko trahir yo, mais mwana pona trahir yo ezali pe moi pasi. Fatibé. Le premier citoyen de la ville a promis aux Ndjilois de construire un stade municipal à la place Sainte-Thérèse. Terrain Oyo, année prochaine, Tokotonga Yango, Peto inauguré Yango. Pona Esengo, ya Bana Kinshasa, Nyonso. Ezali, terrain Moko, et la Moutouya. Au sujet du marché central, le gouverneur a rassuré que les études pour la construction de cette bâtisse ont atteint 80% et seront livrées à la population avant 2023. La commune de Ndjili sera désenclavée grâce à la réhabilitation de certaines routes, notamment Sekomaf. Bandilois, oui, avant tout ça, mois il y a novembre. Sekomaf sur 15 km. Béton, Oyo et 50 ans. Mandjili, tu réhabilité le sous usine, il y a traitement, il y a maille. Tozali, la réhabilitation, il y a avenue Luemba. En père de famille, le gouverneur Ngobila a invité la population de ce coin de la capitale à la prise de conscience et à éviter d'être le marchepied des politiciens en mal de positionnement. Wabila,